Mbote bandi MDG de TV Foot c'est que c'est une la grande dame mais quand on est tombé sur la no basango pe opesa conseil bandi ko babolingo likambo na Rita Kimanga na mbanda na coquette toujours na kati ya actualité ezo continuer toujours ko sala makelele na ba buzz bande ko nde moi so na okele mawa quand est to sala émission l'autre fois que no dépression mutu bouger parce que a ko supporter choc te mais ana choité manika pesi conseil manika na raison mobile ça bali musu au sanini normalement il faut que ça ba effort à surmonter c'est vrai c'est chaud et ça pas si mais a ko sala nini ana lo ko sala te vraiment nga na ebité yango Rita za na famille te bande ko na ngai so na ko sala émission vraiment Rita na famille te bande ko boyebi bo sola na bien est-ce que moi c'est vrai ça choc ça passe ya so kokate mais amega ko se ressaisir te ana bana vanda kimi ya bande ko ba live na ba live dans la mission on est na osola bino na osala émission bona auto monner na TikTok azo en direct azo sala direct kuna na ba simoro kande ba mesala ba direct mais tika kaka te tika kaka bazo pese conseil bo atika neka mama mukanda ngo eya mama mingi eza pasi mais bon que voulez-vous nzamba sungande ko moso bandeko to sambela pona nzamba batela vraiment à se ressaisir razwa kimia parce que pardon manika pesi conseil manika pesi Rita Kimanga conseil mobali sa bali mwasi mususu koketa oboya pe bote image te siko yo continue ba koloba ebele boy calme-toi maîtrise-toi soka mobali so pa ya kobondelo maîtrise-toi vraiment mibali mambo salaka ya pasi eza mawa c'est vrai il y a des raisons oyo libala ekokabwana nango wi toboyi te mais boyeba ndenge kokabwanela te yo oza na mutu olobi na eloko te ata so bodiskitaki to mpe boswanaki so omoni kolingo tika ye solola solola obima okei un matin mwasi alamuki boye o mobali abali ata vous-même même vous-même mibali mambo salaka boyeba ke ce qu'un homme aura semé dit la Bible le mentionnera nyonso tolona efutamaka na se awa moi so asanga pasi na motema vous n'avez pas l'idée mais bon que voulez-vous nzambe kaka ayokele asala grâce parce que niveau ezokendele alire mambo ezokendele mabe makasi donc chaque jour kopelisa ba live et puis ba live yango milai na ebite siko bana na azokipe bana na azozwa so ya bana lokola yo komi muto oya kosalaka ba direct koya na bazuzi ya réseaux sociaux batayelo makambo bakatelo makambo mais attends ata bino moko bande wana ngai na nga ebela oloba te likama mwa ya mwasi oyo esaka pasi au fait quand nde nasaki émission l'autre fois nalobaki ozopase ba même réalité ya fin du monde te bakongole balobaka ekufeli te la vie continue makomi ezoloba ya un temps pour pleurer aussi un temps pour rire ce qui est vrai nyonso nzambe apermetaka to pa apermetaka na bavie na biso ezala na importance donc eloko abongo ndenge soki eloko moko ya mabe soki ekomeli yo kumisaka nzambe moto ayebi lobi ye moto apermetaka bamakambo mosusu toyebi te ta mosu nzambe ayebi te ta mosu nzambe épargne na makambo ebele donc pambolaka nzambe yaya yo ozopase ba même réalité oza mwasi oza mobali kumisa nzambe oyebi te ta mosu nzambe ya épargne yo to pas épargne na badanger moko songolo pakala et ao réserve yo lomo peut-être ya mie koleka oui vraiment ya moke nazali nango ya koloba yango wana nayeka na encourager mutu moko na bamoment difficile ozopase pambola nzambe car toute chose concourt bien de ce qui aime Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, surtout quand moi en Nzambe. Et recommande ton sort à l'Éternel, dit la Bible. Mets en lui ta confiance et il agira. A elle, les panzambe, que ça va live, ça va direct, que dans les réseaux sociaux, babilobe là, et les kanango, et sa vie. C'est vrai, ça fait mal, ça peut faire mal, mais et les kanango. Et les kanango, donc, il y a beaucoup de gens qui ont été en Nzamba Sumabino. De bonnes choses à vous.
Abenon vous massivement si MDG de TV en foot à Sikasso et Mbano Liboso visiter Bisso. Et on est basé dans le conseil. Toté à par rapport à ma ce les gars mokili neti boye. En tout cas, to ebi keza ba réalité ba to belé ba au passé. Tu es là mobile abandonné on a bana tu es là moi ça bengani yo. Et la vie c'est l'ensemble de tout, ouais, la vie est faite de hauts et de bas. Et la vie est zaka rose rose c'était zaka roseka te et zala pe ka kolela te peut-être ya yo kolela bando banda kolela ti lelo mais osekaka un jour et nzamba sunga yo vraiment nzamba peso makasi nzamba assiste yo courage ça ira hein et Simba tiens bon nyonso makambo en tout cas zwaka age mon nom normal c'est vrai c'est facile à relever mais vivre c'est l'homme mususu mais bon que voulez-vous osani omiboma omoni wana bana siko so lelo kufi ba tension ba souci elenzoto ekloué yo osukapi siko bana na yo nana obo lelo bango est-ce que ebike mutoko bo la bano malamu ezaka yo moko donc so ozo ye bango tu as tout intérêt de surmonter la réalité oh ba problème oh ba passion ba marambo donc bota courage ainsi va la vie les amis c'était ça pour aller là et partagez l'émission quand on a vu ça bino to big sanani commentez liker et surtout liker chez Mbano Liboso en tout cas kozanga ate ko abonner ça ne coûte rien et à soutien na musalo to sala et encourager Abisso pe sala Abisso mo ba bien. Moi c'est la grande dame. Il y a MDG de TV Mafuta Sika na cadre ga Toli kati na bonzambe nzamba pambola bino to mona mbalasima de bonnes choses à vous, merci, au revoir. Et belé autour ya mariage à coquette. Pourquoi avant babala ne bima quitté? Pourquoi il faut qu'on marre à tour à coquette? Est-ce que coquette est la fièvre monde? Moi ça suis fièvre mon mobile soit abondé la qui au fanda kanyet. Soit abondé la qui au fanda nie. So mobile abondé la qui c'est quoi ça coquette asani coquette basi babali. Aotika pe libalate. Mama bongo bunda kaka. Bunda no récupérer mobile pas basuyer déjà. Mama bongo ya kokolo bate. Bunda kaka. Basi babali déjà. Est-ce que coquette si à Kenam Libala, coquette à qui vierge, si babali à tu sais que balala déjà. Si ba comment Libala ne ba sali trop. Coquette mambo zoloba. Nyonso ya mbeto coquette ba pas ba sali déjà. Ya. C'est comme ça musa muninga comme ça musa mbali. Comme ça musa mbali. Bali coquette, sali show ya coquette, soka bonde la kayo. Bozala. Ça c'est quoi il faut roboter les coquettes. Très bien. Maniké, phénomène oyo, tout le monde a oui, phénomène oyo, tout comme on peut comme trop récent, basi, il y a la première position, ce qu'a moni moninga bali, qui ba kabani to basali divorce, bayara toujours na faiblesse, ko finga mobali, to pe, ko sala men kota mi bali za kampena kara. Et l'on y est ça là que moi c'est à niveau on a comme un niveau on a dépression et ça trouble mental. Et ça douleur. Et ça douleur. Quand on a monté tiki à Kabali et ça la passe. C'est tout ce qui à la kaka au libala. Bon, on a vu que tant battu par le baba, il faut utiliser les kananga la banga la kana bonga libalate. La kanga libalate ça kaka qui copinage, nandingi aki abali, mais et l'autre ça que non, bah attaquer il fait assez défendre. Tu vois? Très bien. Mais na côté na bango mobali ya tiki yo o vanda inenda kumoko apa bana akabali mwasi mususu mitala côté na yo akwa bon samsi o finga timidité na mobali bana olongo bilambo fingi bobote bana ndenge ne siko ziziango za muki o vanda itembele ndeni c'est que ya le côté ya fièvre monde souci. Je peux soucier à la télé là. Ngai. Nga souci à la télé. Ah, la kangi ouais. Nga souci à la télé. Nga lo baka yenda oyeba. OK. Nga souci à la nangote. Nga souci à la nangote. C'est normal il faut bala ça la foyer.
C'est un garçon qui n'a pas d'enfant. Il faut la salle à fois. Et son habit, au Kangaï, est égoïste. On a la famille. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Tu vois. Le problème, c'est que ndé na loba afungola nga te, fala fungola nga. Bon, bato mosupe ba yebisinga ba ya loba nanga après babité, soit fungola te zaki na sina respect. Aki na poso en perdre yote. Alors préfère qui a ça non mais c'est ça que non nga ye to la kana libala te loti. OK.